air oyo kozwa émission na biso bande konanga to kolobela insécurité oyo comme insécurité totale na ville province ya Lubumbashi pe na Congo mobimba otozo komona batu bazo konga bakuluna en tout cas tozo ebate to komi wapi tozo kende wapi na insécurité na Kinshasa tozo mona ndenge bazo konga ba mibi ba vidéo circuler makasi ya komona ndenge bazo konga mibi bande konanga to ebité bande ko oyo eza juste mo pepe ya miyibi to eza juste ba problème mususu izola na mboka na biso na ville province ya Lubumbashi eza ba aventurier to ba miyibi mingi okomona mobali okondima teke aza moyibi omoni mobali okondima teke aza moyibi mais aza moyibi yango ba vidéo eza ebele bandeko na ngai leta pe osa musana ngo mais na kotuna siko bandeko ki moyibi wana baza kotangira ngo classe to ezani peuple congolais na Lubumbashi baza koboma batu mingi ba vidéo mingi peut ezo komela ba population mususu te oza ba musika ba diaspora ba mona comment peuple congolais ba souffrir na ville province ya Lubumbashi et comme il passe na mawa batu baza ko vivre sous normalité to insécurité totale peuple congolais bolingo ya soute komona ndeko na yo ozoma ndeko na yo pona mbongo oza ko lekisa ndeko na yo ozo ko escroquer ndeko na yo oza ko rendre ndeko na yo mauvais service pona mbongo en tout cas tout moni yango trop c'est trop yango to ko sala message to pesa message to transmettre à la population congolaise est-ce que Congo yango to ki le Congo yango comme yaka ozala muibi to ozala criminel pour vivre normal. Bande ko sa vidéo ya mutu moko bozo ko mona ngo awa na ba photo ya mutu wana boko ndima teke mutu ko za moyibi mais aza moyibi en fait siko nini oyo zo tinda ba congolais oyo baza mindele baza ko yiba biso moto mo miye ba ko mi ba siko biso na biso to ko ba sa douleur to passe likola passe ba bande ko bande ba congolais eza normalité bande ko ngai to za la bolingo to za bomoko muninga bundia sebo eloko na muke obomaye okozwa nini parce que ndako wala mutona bakopeso ya ngote obomie atiki ndako atiki bana mais ça normalité bande ko ngai na Lubumbashi batu bazo la commune nyonso Lubumbashi butu moi baza ko boma batu en tout cas bande ko bota na vidéo ya mwana mobali oyo bota na pena suka bomona tina suka bomona batu nde baza ko boma batu bomona nde batu bazo réclamer mais ça passé to éviter toujours kende wapi parce que na mboka na biso toza toujours dans événement sur événement mais to ekolobela cette fois-ci trop c'est trop na ville province ya Lubumbashi za insécurité ba boité to éviter ba service de renseignement sur bosa pe bosa faut ça musala kasi baiba click wana to ba batwana baza place nini baza eza nini ba olinga basala ba déstabiliser bato ya ba commerçant Lubumbashi basala musala normal te. Bota ba vidéo, bota ba image na mutu wana, bongo tokolobela bino boyoka, ou na comprendre, mutu wala ta veste, mutu wala ta lamba, mutu aza kitoko me a moyibi. Bona d'après ma tozonga tolobela. Congolais sika so bozwami, toye kolakisa bino photo oyo ya ndeko na biso congolais. Bandeko na moment oyo toza koloba na bino, bandeko sika so bozwami, na Congo mikolo tokomi na situation ya batu oyo baza kosala batu mabe makasi. Na Kinshasa balakisi batu o baza ko boma batu ko yiba batu basaki na mituka botala ndeko mobali oyo ndenga telemi wana mobali oyo atelemi boye ndeko oyo aza mama na muyibi munene na ville province ya Lubumbashi ndeko oyo nyokoli batu mingi bandeko botala yo bino moko présence ya mobali tala ndenge mobali atelemi tala nde mobali aza babote mutu ya boye so bebisi bino keno aye kobala ndeko na yo nana koboya ndeko oyo a escroquer ayibi aza na bande ya bamiyibi ya minene na ville ya Lubumbashi ndeko oyo bomoni awa asala ya minene basala tu bakanga ye bamonaka ete ndeko kaka nde tozomona Kinshasa ba photo nde bokonga batu ba criminel bokonga ba miyibi butu moi yango pe ndeko oyo bomoni awa na ville province ya Lubumbashi ndeko oyo asala minene makasi Congolais nyonso Congolais azali
ndeko oyo en tout cas na komona mobali oyo bokomona ki mobali atanga mobali alola ministre alola conseiller azalola mutu tel to bakopesa ba titre nyonso ya ndeko mobali oyo mutu akondima te ke ndeko oyo ayi kozala muyibi mama na muyibi mutu moko te akondima yango tolobi na mboka na biso olie tobongisa mboka na biso tozokende koyiba bandeko na biso oyo baza komona pasi oyo bazolela putuna moi oyo baza koluka nini bakosala vivre me ndeko oyo aza kokotela bato na bandako aza kobeta aza koescroquer bato aosala makambo minene na ville province ya Lubumbashi. Lubumbashi ezalaki ya bato boye te. Lubumbashi kuna problème mingi. Botala motu bino moko botala présence ya motu oyo botala oyo eske nani akondimaki motu oyo akozala moyibi tala nde atelemi wana tozotia bafoto oyo totie boye bomeya kotala ntina suka bondimaki no motu oyo eske soki aye na famille mpona abala to aye na kope mo boye akosa yo eloko nini ekozanga botala ndenge azali me soki toyebisi bino keno motu oyo mama na moyibi basala tu bakanga ye baluka ye bamata bakita to na ville province ya Lubumbashi pour le moment tobi keno insécurité eza makasi ki moyibi ya haut niveau. Mais comme l'État a toujours l'État, comme la police va la rater, comme la militaire va la rater, baye kokanga moto oyo. Bota la nanu ye. Bota la nanu bien. Ceux qui voient la kisi moto oyo, qui a ça moto tel, ou a ça ministre, ou a ça conseiller, nanya koboya. Yango na lobi bande konangai, toza la ekenge. Toza la ekenge na bat oyo tozo ko toye, bat oyo tozo yamba, bat oyo tozo tala parce que apparence et comme on tromper bat mingi. Apparence et comme tromper bato mingi bato mingi bakondima te mobali oyo basi boni bato boni oyo ndeko oyo asambwisa anyokola asala biloko mabe mais tala place baki kokanga ye bandeko boyo ka mesa topesa mpona communauté congolaise na Congo ekomi na pasi mutu amu atali bote na ye boyebi te apparence oyo eza koboma bato ebele apparence oyo osanti mutu mwa telemi boye me na kati na tolobi mutu nyonso te me ba oyo bazokangama otali oyo bakanga Kinshasa okomona ba jeune garçon ya kitoko mibali ya kitoko ba intellectuel batanga ba classe me baosala mosala crime bazokokinape batu baosala bakama ebele kaka batu oyo osanti keno okondima te ke mutu oyo akosala biloko mabe. Peuple congolais botala ndenge garçon oyo azali ndenge tonto oyo azali botala bien bo comparer bo kolongola lelo nini biso pe bakongoli tolinga abali mobali ya kitoko mobali ya spe bona boye metala ndenge alati tala ndenge atelemi siko aye na famille na bino basi bandeko basi o balinga komona mwasi mobali alati azongenga mutu oyo mama na moyibi bandeko na ngai siko famille to baninga bandi na ye baza koluka yango me ye bakangaki ye moyibi ayibaka me jubo kanga ye nde bato bakamwaka tolakisi bino mafoto oyo tolakisi bino bokomona video na mutu oyo bokamwa bokondima teke mutu akoyiba me mutu oyo moyibi munene bandeko na ngai bo se confier air moko na l'état za makasi parce que l'état akasukisaka toujours l'état asukisaka siko botala papa oyo tonton oyo jeune oyo na auti kosala makambo ya minene moye toloba nyonso oyo te parce que batu oyo baza na Lubumbashi nde bakokopesa ba témoignage parce que bokomona video na ye botala na mutu yango essence na ye okolongola eloko nini tala mituka za na ba jeep ye akopara bilo alikolo ayate ba mibi ya mipamba ye bilo alikolo azala ba jeep aza mutu moko atondisami mais mama na moyibi yango tolobi na communauté na biso toye toluka mbongo na faso ya malamu ete Lubumbashi makambo ebele ya kosala ezali me ndeko oyo aza mama ya miyibi ya minene bandeko na ngai basi to pe mibali eske likambo oyo ya boye ya somo ya kokamwa ya komona ndeko mobali boye ese bokondima ma ndeko mobali boye ase manifester ase comporter na modèle oyo tomoni ba jeune garçon pe na Kinshasa memement baza koyiba omoni garçon famille pe ya kombo me mwana aza koyiba me aza koyikisa son na famille na ye botala ndeko oyo bandeko na ngai tosali video oyo mpona olakisa bato parce que omoni trop c'est trop Lubumbashi bakomi koboma bato trop
kimoyibi ekomi makasi tandis que Lubumbashi ezaki ndenge wana te mais Lubumbashi mikolo ekomi insécurité makasi totale balobaka totale yango ya bato yango bango bakomo dénoncer moko bandeko na ngai wapi tokende toza kolela bandeko wapi tokosungana ole yo okende osala commerce na yo ole yo okende kolukata babilo mosusu mais okotaka mosala ya koyiba yango ndeko oyo musala salaka ya koyiba ya koescroquer ya kosala makambo ya minene ndeko oyo aumeli mingi na musala na ye aza ye moko te aumeli mingi na kimafia aumeli mingi na kifemani aumeli mingi na babiloko oyo nyonso bakizaki na ye mais kasi leta azaka leta bakangi ye papa pe mama bandeko na ngai tomonaka bato koyebaka koobserve motu koétudie ye mais na niveau oyo siko lelo bakangi ye toyebi te atiki bana boni atiki basi boni atiki ndenge nini po bakanga ye nano ifale basala jeu moko boye babenga na telefone lokola kopi wana ezali parce que na Lubumbashi bakopi mingi ya kimube ezali moto akobenga yo keno banzete oyo bashino basombaka chino asombaka yango so pesi biso boye toba eza ma toalwa click mo boye baza 10 personnes batepe na munde na kati bako escroquer bino ata ba 1 million bakomi ba Lubumbashi wana bato ya boye o so somi mabanga oyo okoteke pa chino akozwa mbongo ebele bapesi liboso libanga mo boye okipa pa chino bapesi mbongo deuxième troisième non bakisa mbongo mo boye to bakisa bakisa neti 10 000 en tout cas okozwa 100 000 yo pesi 10 000 opesi bato bapesa atuna bandako pourquoi ba escroc ya niveau ya likolo oyo bango na niveau ya Lubumbashi siko leta akomo kanga bango ezaki escroquerie wana ekendaki malembe kokenda ko escroquer bato non so zui nani banzete oyo chino mo asoma yango nzete mo bulu moko asoma yango na $10 ou $25 mais ngana otekela $1 ou $2 oyo so osomi na 100 okozwa boye na boye oke na 100 apesi yo mbongo likolo osanti ke non mbongo wana to basala liboso ba flatter yo nano ba flasher yo kilo opesi boye deuxième troisième ba dindisi yo mbongo nde musala ba oyo ba escroc ne wana en tout cas bandeko na ngai to komo kende wapi ata koyokela baninga souci esa sute bandeko ebele ba commerçant ebele basambwisa bango na kifeman na bango balinga te parce que Lubumbashi batu mingi bazaka biloko na te bato oyo siko ba miyibi oyo nde bakomofungola bato balushwa mingi miso parce que lushwa yebi kopi na ye so pese kopi ya mbongo akoselanse na ye mais bato oyo bakomokota na Lubumbashi bakomokolisa kimoyibi bakomokokimisa bato na Lubumbashi bakomosala mabe makasi na Lubumbashi yango leta akomokotia maboko bana mboka akomotia maboko po basilisa musala oyo peuple congolais Kinshasa pe yango wana tokomona ba criminel bao babumaka bato na butu bakanga bato na bituka bakechi banini baosilisa bango état de droit etelema makambo mingi toyebi te kozanga misala toyebi te toeza kouta wapi oyo eza kodéranger population congolaise na ta nyonso yango topesi makasi maboko mpona leta ya biso o policier na basoda na biso oyo baza komitungisa ya kolalisa population balala kimia policier aza mpona peuple alala kimia mais policier mosusu bakongosala mpe baojouer rôle na bakuluna bakende koyiba bato mosusu bandeko na ngai j'espère bolandi bafoto ya moto oyo bomona siko video ya papa oyo ndenge bakangi ye bandeko na ngai bozwa siko ta ya kotala siko video yango wana Malembe toyoka nango boyoka komanda na bino boyoka nano bokita botika bafiche kaka nde tozalaki wana bokita nano bokita na lobi Les quartiers Kilobé-Lobé de la commune annexe est devenu la contrée de prédilection de bandits à main armée. Il ne se passe plus 1 ou 3 jours sans que cette population ne soit violentée, molestée et tuée sauvagement, comme ce couple quinquagénaire qui a été assassiné ce dimanche 18 octobre 2020 à 1h du matin. Monsieur Didier Nsunzu, agent de l'OFIDA, et sa femme Gisèle Mouleka quittent cette terre selon la volonté des hommes. Leurs proches n'en reviennent pas.
Selon les témoignages recueillis sur place, les malfrats ont fait irruption dans leur parcelle à 1 h du matin, perçant ainsi les murs de la maison avant de tirer à bout portant sur leurs victimes. Didier Nsunzu, touché dans l'abdomen, est mort sur place, tandis que sa chère épouse est décédée 3 heures plus tard dans un centre de santé. N'ayant pas digéré cet énième cas de meurtre, la population de Kilobé-Lobé a vandalisé les bureaux du quartier afin d'apaiser sa colère. Jusqu'à notre départ, aux environs de 11 heures, aucune autorité locale ne s'est rendue sur les lieux du drame. Vraiment, l'État, inashindwa kutuchunga. La ville de Lubumbashi est en pleine hémorragie à cause de l'insécurité. Va-t-elle s'arrêter un jour? Répondre qui pourra. Il s'agit de 3 groupes de présumés criminels qui empêchent depuis plusieurs années la bonne partie de la population louchoise à passer paisiblement leur nuit. Selon le département des renseignements généraux de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le premier groupe est constitué de présumés insurgés dont certains provenaient de Kasenga. Le deuxième groupe, dirigé par un adjudant en chef de la 22e région militaire, qui, selon le département des renseignements généraux de la police, avait l'habitude de commettre des vols à main armée à Lubumbashi en se repliant au village Tumbwe. Le troisième groupe, ce sont des présumés bandits qui ont pendant longtemps perturbé la quiétude au quartier Badolité dans la commune de Lubumbashi en braquant la population à partir des fenêtres de leurs habitations. Le dernier cas en date est celui perpétré dans la terrasse où ils ont pris le matériel de sonorisation de la farine et une somme d'argent. C'est auprès du commissaire provincial de la PNC au Katanga que ces présumés malfrats ont été présentés. La police fait son travail. Parce que nous sommes redevables vis-à-vis de la population. Et voilà, cette redevabilité, c'est ça. C'est de continuer à traquer les criminels pour qu'enfin, finalement, cette population puisse vivre en paix. Le général Louis Segon Karawa en a profité pour lancer un message à la population. Que la population continue à faire confiance à la police. Nous sommes là, nous connaissons leurs problèmes. C'est un travail très difficile de les sécuriser, mais qui nous fasse simplement confiance parce que nous sommes venus effectivement pour faire ce travail. Et chaque jour qui passe, je pense qu'il y aura une amélioration dans le quotidien de cette population. Et ça, pour nous passer, il y a comment on a souffrir. Congolais, les Indiens, Congolais, ça, les bateaux là, babomi bateau, baosa la bateau mabe, baosa ça bateau na sima makasi. Peuple congolais tous en bolingwa solo. Kolingate ndekono alela, kolingate ndekono kufa. Pona mbongo, eza bien tiens. Bande kona ngai tozongisa bolingwa biso ba congolais. Tozongisa bolingwa biso congolais. Ata tozo nyoko ma passer par là mais bolingo ezala. Voisin au senti voisin na yo o baza ko kotela baza ko menacer ye, bona muka boganga. Botia makelele. Parce que sur le bus na biso to na quartier, ba chef de quartier, botambola ata na botu. Mais nini comme ça insécurité boy na Lubumbashi. Et Kinshasa memema, partout insécurité. Kulu na koto ba criminel. Siko Congo ko ikuminde nini. Et comme jungle to nini. En tout cas, un message oyo to yaki nango pona kopesa kolaksa bartu nyonso oyo ba landaka radio télévision na tina ba insécurité ekomi makasi crime ekomi makasi koboma bato makasi en tout cas tolingi eloko na ezala te pona bana na biso eza venir bande ko na biso bolingo toza nango pona bino mais surtout to moni bato bazo kufa bato bazo ko menacer bango eza ko honorer te eza ko pesa même pas sentiment ya ko vivre na mokili toza na bolingo na solo bande ko na ngai toluka mbongo na makasi na biso moko ko za escroc en tout cas, merci na ba onyoso ba landibiso ba partager message, merci en tout cas. Tozali moko ya bino Radio TV ya chaîne bino, toza uniquement pour passer ba ko dénoncer le mabe pe ko pesa sango malamu na tina mboka na biso. Merci congolais juste kazali pour na souci mboka na biso to ko kanga monokote to koloba pour ba chef ba konzi ba yoka ba zo mukano ya ko changer ya ko tia kimia partout na Congo na biso. Ba province nyonso et singeli province mon côté ils ont un problème il faut la province sur la kimia ba insécurité ils ont normalité ba na biso que classe normale ba famille tous en place moko bolingo et les canyons sur la mokili
merci na ba abonné, merci mingi na ba membre na biso, merci na ba onyoso ba pesa ba commentaka, merci na ba oyo ba partager ba message na biso. Nzambe azana na moko na moko tozana posa po lisungi ezande biso bana ya Congo, tata moko mamoko. Merci beaucoup.